oyo place bato bakomela ava bomata boke etambola basala toilette toilette yango oyo okoti jamais okoki kosumbana okoki kosala kaka na nino na zamba okoki kosala yango te yango basala toilette awa makambo nyonso eza awa toilette moko sokola soko outi na kati osali donc na News Télévision avec kolakisa vie oyo epasaka na Nouvelle-Zélande de toye sikoyo awa na zamba awa totambola zamba mobimba oyo na bangomba wana de tozomata tingomba kuna tozomata tangomba oyo bozomona wana tozomata tokolakisa bino na News Télévision toza awa na zamba oyo donc toye awa comme visite. Merci beaucoup. À suivre. Awa balakisi zamba yango ndenge ezali baexplike nyonso biloko eza na kati ya zamba awa. I spin. Shall I walk? Yeah. Tozokende kaka. Yeah. Oyo bato. Good morning. Oyo bato nyonso tozaka na kati ya zamba awa. Tozotambola na bandeko ya mindele. Bango nyonso misu bazotambola na bango. Donc mondele bandeko nanga abongisa ne nyonso. Babongisa zamba na bango me babongisa na bango. Yango toa na zamba tozotala. Yango kuna toyebisi bino ke nyoka azate, scorpion azate. Bena zamba oza à l'aise okoki kolala awa mutu eloko koswa yo eza nango te. Bena zola kisabino awa mwa pom moko. Ya
mwa po moko. Oyo mwa mai moko awa ekiti ekei. Donc c'est ça. Donc batia basili na banzela neti na zamba awa babongisa ngo bien bien tozotambola ndenge nalakisaki bino kuna na ebandeli te tozotambola partout tokomata ntina ngomba eza awa zamba nyoka eloko naloba mpenza mingi eloko eswaki eza nango te okokoya otandi no liputa awa dra ofase na yo eloko ekoswa yo eza te nyoka eza te scorpion eza te. Merci beaucoup. Scorpions. Ya toza na zamba ya Nouvelle-Zélande. Toza na zamba ya Nouvelle-Zélande. Yango na mati place na lakisa bino mindele partout babongisa na bango eza lokola biso mpe tosala bajeu omoni zamba mwa mai na se mwa mabanga moto akoya mpe awa afandi nazolakisa bino bamindele baza awa natuna bango keso soki na kati ya zamba oyo soki nyoka azali naketi na bango keso sorry. Sorry. That's all right. Yeah. What's your name? Francis. Yeah, Francis, I got one question to ask you. Here to forest, you got snake? No snakes. But alobi ke awa nyoka zati. Nyoka zati awa na zamba oyo. No snakes in New Zealand. Oh, de na Nouvelle-Zélande mobimba ezala zamba oyo te partout. Be nyoka za na ete. Be togo kota awa toke partout nyoka azate. Hi, how are you? I'm fine, thank Oh, you. what's Yes, your name? I'm Graham. Oh, Graham. Talk something about New Zealand. That's for us. Oh, the forest. Part of it is all those ferns. Can you see all the ferns? Yeah. And there's, I don't know what this tree here is, but it'll be a native tree, Yeah. a part of the native forest. And that one up there is a rewa tree. Donc awa azoko expliquer biso basota banzete eza awa. Banzete mususu eza awa bakataka yango te mais eza esthétique na kati ya Nouvelle-Zélande. Yeah. Another things and too much water is coming from where this water. Oh, the water probably comes from the spring up in the hills Yeah. and the higher parts. Donc mai oyo bozomona kuna ewuti na ngomba na kati ya ngomba yango ekiti encadre yango bien na mabanga yango wana. Yeah. I come back here to Francis. Hi Francis again. Yeah. I want to know what good things here to New Zealand. Good things like forest and another things you're gonna talk. Well, New Zealand had lots of forest Yeah. years ago, and then the settlers cut some of the forest down for farming. So we have good farming, but nowadays we are trying to preserve some of this native bush for people to enjoy. Yeah. Alobi ke awa na Nouvelle-Zélande bazalaka na bazamba ebele. Bazalaka na bazamba ebele mais zamba ngo basala ineti koperdre ngo mais siko oyo bankadre yango mpona bato basepela nango baye batamboli bamati bakiti ndenge biso awa tozokende kotambola tomata ti kuna likolo tomona yango tosepela.
Thank you. Bye-bye. The big rock, mabanga ya minene, ndipo tukifika, tukifika, ilivyo yanifanya vitu. Ya kati ya zamba place oyo toyaki tokomi beaucoup de mabanga ici. L'homme simple. Hello. Oh. Ndelo batambolaka na bango. Banga minene ezali awa. Otala mabanga. Very minene.
Hello. Oh, take it. Yeah. Yeah. Kuna zamba awa na Papa Brian. Yeah. Yeah. What they write today? Do you want me to read it? Yeah. The sledge track officially opened 6th of April 2003 by the Prime Minister, the Right Honourable Helen Clark. The awa ya lobike eloko ya liboso o bakomi wana officiellement bafongolaka le 6 avril 2003 na Premier ministre moko kombone ezalaka Helen Clark. Okay. And Helen Clark was a great tramper and mountain climber, and she climbed in Africa Mount Kilimanjaro. Ah, izi pe ye Helen wana mutu afongolaka aza penza mutu oyo akenda ko découvrir ba nini ba montagne ye pe mutu akenda ko découvrir montagne oyo ya mulai eza na Afrique Kilimanjaro. Okay. Maybe 1 hour. Okay. Hi, Francis. Yeah, I see they write everything. The map. The map here. You must plan for us what happened here to map. Today we walked from the car park up to the Black Bridge over there. Yeah. Can you show the Black Bridge? That's right. That's okay. Yeah. Then we followed the path past the swimming hole Yeah. and up to Argyle Rocks. Oh, yeah. We had our lunch there. Then we turned around and we came back the same way. Yeah. We, It's okay. Yeah, it's easy. C'est facile. C'est facile. It's easy for him to pass. good balance. Yeah. Is that place we not going anywhere? We have arrived to our destination. Yeah, tosuki awa. Tosuki awa na nini jo musu toko continuer deuxième partie ti to tourner mais eza mulai. O ifeza 2 jours kwa bossa la tour wana. Yeah. Francis, talk something for people they watching YouTube channel. Oh, To the E-News channel, say something good about them.
in the news channel. Well, this is my first visit up here. It's quite amazing. All these huge rocks have come down off the mountains. Alobi ke zamba la ne aliboso ya ko yape ko visiter awa. Donc ya mabanga tumona ba mabanga oyo tumona ba mabanga nyonso oyo yepe zamba la liboso biso nyo de découvrir yango kaka mbala liboso de kusuki awa na visite na biso na zamba na Nouvelle-Zélande. Donc nous kusuki awa tozozonga eza molai bandeko eza pena molai monene de zamba moko kosakana te ngomba balobwaku makambo ebele eza awa siko tosuki na mabanga awa suka na biso mpona mokolo na lelo eza awa napesi bino mbote bato nyonso baolanda video oyo na E-News Television. Mama Karine toza kaka na télé-réalité oyo tozalaki nango na kati ya zamba na Nouvelle-Zélande. Mado Osako, Vicky na kati ya Dubai, toke omona Yuyu na kati ya Autriche. Bino nyonso napesi bino mbote, bino nyonso baolanda video. Somona wana eza banzete uti Amerique. Me banzete mikuse bomona nde ya mboka oyo. De banzete milai uti Amerique, banzete mikuse uti eza ya banzete ya Nouvelle-Zélande. Donc oyaki visite esili siko tozozonga toza déjà awa na parking. Tozozonga na biso. Nakoki kozanga te kopesa bandeko oyo bazo soutenir E-News Television. Mama Karine Luta, Mama Mado Osako, Yuyu, Mama Social, Mama Benoît na Katia, Autriche, na Vicky na Katia Dubai. Be nazangi cité kopesa mbote na Steve Kasai de ye aza cofondateur